Bokota la famille, bokota awa makambo eke zongi awa ya somo awa makambo sir makambo kande tolobaka tambola na mokili omona na yo makambo tambola mokili omona ya somo awa toza shekisongi officiel bandeko nanga kandenge boyebi shekisongi officiel soki ya koloba ezali tokoya koloba soki pe ya koloba ezali te bomona biso te tokoya pete na système moko ya somo lelo o bandeko nanga kisongi officiel amemeli bino la servante de Dieu la sœur Eunice Manyanga. La plupart des gens vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec la servante de Dieu? Problème nini lisusu, hein? Je m'excuse. Ebele abatu balobaka na biso toujours et encore que bino bozanga kamakambo te. La famille c'est tout à fait normal, moye tozanga makambo ezate pe erotikala kozala te. Bino moko boyebi ezala musala na biso ya kokende kolukela bino ba information. Soki biso tolukeli bino ba information te nani akoya kolukela bino? Wana ezalaka motuna. Nani penza akovanda kozwa tana yeke nona lukela batu na lukela ba congolais ba information toyebi ke congolais bisika nyonso azali congolais alingaka toujours et encore azala informé congolais alingaka toujours ayeba nini ezoleka nini ezosalema nini ezotambola yango bandeko nanga biso comme moi personnellement nazalaka ko se porter garant ya koloba keno na kende koluka ba information na ya ko partager na ba landi nyonso ba abonné nyonso ya kisongi officiel. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande tolobaka na bino boye malamu na chaîne na biso. Chaîne na biso eza chaîne oyo toyaka kotonga se kotonga, toyaka kobeta masolo ya batu, toyaka kosolola oyo nyonso esengeli toya kosolola na ndenge pe na système moko ya kitoko. Bandeko nanga kande boyebi soki eza mbala liboso na système moko bien ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information pas possible. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abona ka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ya ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que kisongi officiel au bandotier la bino ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé na ndenge moko pe na système moko ya kitoko. Bobo sana pete surtout ko s'abonner la famille biso tolela ba abonnement na bino tolingaka ba abonnement na bino na ndenge moko ya malamu pe ya kitoko penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na balandi nyonso ya kisongi officiel ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo kandenge boyebi bandeko nanga ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli soki nzambe asali yo grâce o célébrer anniversaire na yo en tout cas célébrer yango na kitoko nyonso célébrer yango na bolingo nyonso célébrer yango na ndenge ya bien yango bandeko nanga kisongi officiel na équipe na ye mobimba ba ye penza ko souhaiter bino kandenge ezalaka na ndenge moko bien na système moko bio na système moko ya kitoko toye ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Nos sincères condoléances na ba o nyonso baza na matanga ba o nyonso baza ya kovanda na itoko ba o nyonso bazolila kande tolobaka bandeko nanga tango matange yaka eyebisaka mutu te keno lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa ya bakimngandi matange yaka parce que eza matanga eyaka na ndenge nango eyaka na système nango yango Étoile Nines TV na équipe na mobimba ba yepenza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo ezolela na ba famille nyonso oyo eza na matanga nos sincères condoléances. Voilà. Bandeko nanga lelo tomemeli bino la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga. Que passa? Qu'est-ce qui se passe? Tant de questions et belé abatu bazomi tuna. Eza problème nini? Pourquoi maman oyo lelo amemeli biso la sœur Eunice Manyanga? Voilà la famille. Ebele abatu toyebi ke sœur Eunice ayembaka.
ayembelaka nzambe. Au-delà ya koyemba, sœur Eunice azalaka pe maquilleuse, azalaka pe coiffeuse. Donc asalaka penza musala na ye. Soki pe oza na posa, ozalaka pe na posa ke non, obongisa mwa elongi, ozala mwa bien. En tout cas, na ko recommander yo kokende na salon ya sœur na biso Eunice Manyanga. Abongisa yo na kitoko nyonso. Abongisa yo penza na ndenge moko ya bien, pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Bandeko nanga, au-delà ya kosala ba maquillage, ya kosala ba suki, sœur Eunice kande boyebi ayembelaka nzambe. Alors, eyaki kosala ke na famille ya papa na biso Christian Ndakumuda, na bandi ebele ya batu, toyebi le frère Christian Ndakumuda, toyebi famille na ye kandenge ezalaka na système moko bien. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge ezalaka na système moko gu, na système moko bio, na système moko kitoko la famille. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Balobi na biso na Gavker bika na yo libela. Oza na problème ya hémorroïde interne to pe externe. Pota libumu oyo esilaka te. Oza na problème ya tension, AVC, sukali, obésité, ba tache, ba bouton, ba mbuma bandeko nanga. O nyonso moni ke eza bien te na nzoto na yo, ezotungisa yo. Benga Gavker na lombangu aya kosunga yo na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu. Gavker aza wana asungaka pe oyo nyonso etali makambo ba papa. Papa de ton côté okomiko ozosala makambo lisusu te ndenge esengelaki osala. Benga Gavker na lombangu asunga yo. Oza na problème ki mama azo imaima, mama komiko lela, mama komiko tala libanda. En tout cas na osenga na yo, benga Gavker na lombangu aya kosunga yo na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu. Voilà. Tokota na mamo zindo na biso tobeta masolo kandenge ezalaka na système moko agu, na système moko kitoko, na système moko bien. La famille kande na bando beta lisolo ya frère na biso Christian Ndakumuda. Ebele ya batuto yebi le frère Christian Ndakumuda. Frère Christian Ndakumuda aza musala nzambe, abandai koyembela nzambe, ayebaki pe nzambe kandenge ezalaka. Alors, eye kosala ke le frère Christian ayaki kokufa. Na kokufa wana kandenge ba famille nyonso to s'organisaka. Ba famille nyonso totala kaka veillée mortuaire ya ndeko na biso ezala bien, veillée mortuaire ya mobali ezala bien, ya mwasi ezala bien, ya papa ezala bien, ya maman ezala bien. C'est ainsi que famille ayaki ko vande lobi jour à bongo ekozala malamu tozala na mwa musicien moko o déjà yebi musala, o déjà salaka musala na ye bien, aya koyemba, aya koanime jour wana na matanga ya papa na biso Christian Ndakumuda. Alors, quand ndenge ezalaka famille evandaki basali ba réunion na bango, nde famille eye ko tala ke no mutu oyo akoki ko sala bongo, ekoki kozala kaka la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga. C'est ainsi que famille eyaki ko contacter sœur Eunice. Bayaki ko benga sœur Eunice. Tango bayaki ko benga bino moko boyebi pour que la sœur Eunice ayamba normalement ezalaka nde ba manager na bango nde bayambaka. Nde manager na yaki ko yamba. Baye ko yebisa ye balobi ndenge eza boye donc eza ki tozana besoin ya sœur Eunice Manyanga aya koyemba ka ndenge ezalaka na nini
na matanga ya ndeko na biso na kombo ya Christian Dakumunda. C'est ainsi que manager na bango aye koyebisa bango alobi te ndenge eza boye na kosola na Sœur Eunice na yoka ye ndenge akoloba soki akozala disponible tokoyeba soki akozala disponible pe te tokoyeba. Bon famille pe endimaki baye kovanda jour ya liboso baye kobenga bango te jour ya mibale famille ye kotala keno manager ya Sœur Eunice azaka ya kimia azoloba eloko te. C'est ainsi que famille bango moko baye kobenga lisusu manager na kobenga manager nde manager aye koyebisa bango alobi non ndenge eza boye eloko tokoki kosala eza que Sœur Eunice alobi pour que aya ko animer na matanga normalement il faut bofuta ye combien $1000. Nde famille yaki kovanda famille lobi $1000 biso toki kokufela kokunda kutu ndeko na biso il faut tofuta batu balia il faut mbongo sikoyo tokozala lisusu na mbongo wana lisusu ya koloba keno tofuta lisusu Sœur Eunice ekosimba te yango bakataki na bango bakontinuaki kosupplier Sœur Eunice te. Ka ndenge boyebi makambo etambolaka na Kongo na biso ka ndenge boyebi ya somo nde somo ezalaka na Kongo na biso biso na Kongo tozala kaka ba nungu ezangaka te kisongi ezangaka te. C'est ainsi que kana matanga wana batu bakomi ko critiquer bakomi ko loba mabe concernant Sœur Eunice que non Sœur Eunice alingi mbongo Sœur Eunice akoki kosala msala ya pamba te mosala ofele te batu bakomi ko imaima na kombo ya Sœur Eunice. Bon comme boyebi biso bandeko nanga biso toza bato songi ya makasi biso toza bato panzanteke biso toza bato moko toyaka kosala ba analyse toyaka kosolola tolingaka toujours makambo nyonso ekende bien makambo nyonso pe etambola bien na côté na biso yango toye kosala analyse bandeko nanga ka ndenge ezalaka na système moko ya malamu. Bon côté nanga eloko o nakoki koloba nanu concernant ba propos o nyonso bato bazoloba concernant la Sœur Eunice la servante de Dieu la famille tozala ba réaliste s'il vous plaît tozala penza ba réaliste na ba cadre moko bien na ndenge moko bien tozala penza ba réaliste ka ndenge tomoni ka ndenge toyebi Sœur Eunice koyemba oya yembaka ezalaka nde musala na ye eza te ke non Sœur Eunice ka ndenge toyebi ke ayembaka c'est fini ye azalaka na musala peut-être mosusu to gouvernement na biso efutaka bango te. Donc oyemba ka ndenge tobonaka ba Sœur Eunice il faut akende abeta concert il faut ayemba matakita il faut basala ba voyage il faut album ebima wana nde ezalaka musala na bango. Donc soki aobeta concert te to tie déjà na mutuke mbongo malonga ekokota te soki akobimisa album te to tie yango déjà na mutuke non ndenge eza boye Sœur Eunice akoki kozanga ta mbongo ya kofuta loyer ya ndako ezalaka bongo. Donc to tiaka ngo na mutu tolinga te to tiaka ngo na mutu ke non ndenge to saboye la servante de Dieu la Sœur Eunice Manyanga pour que alia il faut ayemba siko na kilelo oyo est-ce que makambo ofele ezalaka kaka la famille et loko peut-être tokoki koloba exact peut-être $1000 o basengaki ezalaki ebele peut-être il fallait ata bakitsa ata moi $600 ata moi 500 mais koloba keno Sœur Eunice akendo yemba na matanga ofele parce que le frère Christian Dakumunda azaki musala nzambe wana eza kozala juste et honnêteté tozala juste tozala pe honnête la famille eloko oyo kolinga te ke bato basalela yo pe kosalela moninga te sala likambo oyo oyebi ke oyo soki ezalaki nga omitie na place ya moninga basaleli yo ekozala penza malamu mais soki omoni ke oyo nga kutu na kosupporte te kolinga te keno oya koloba keno Sœur Eunice il fallait ka sala makambo ofele Sœur Eunice ndenge toyebi ye azana ba choriste ba chantre ba orchestre na ye oyo chaque fois ke bayembaka batu wana il faut afuta bango elinga te batu wana il faut afuta bango. Au-delà de ça ba drummer batu o babetaka ba instrument ba guitariste o banani bango nyonso wana bandeko nanga il faut Sœur Eunice afuta eza na transport il faut afuta na kilelo o biloko ya ofele ezalaka te ata tango famille babandaki kobenga Sœur Eunice tango ka babando benga Sœur Eunice famille tango ebandaki kobenga
bango na makanisi na bango batiaki ke ndenge tobenga sœur Eunice ekozala ofele. Mais biloko ofele existaka te la famille quand même. Hein? Et d'ailleurs pour votre information, sœur Eunice asengaki bien. Est-ce que boyebi ba prix oyo mama na biso Lor Mbongo asengaka? Mama Lor Mbongo akendaka na $3500 kaka pona 2 heures de temps. Kande bomonaka mama Lor Mbongo o feti kingandi babengisi mama Lor Mbongo akendo yemba. O nini matanga kingandi babengisi mama Lor Mbongo akendo yemba. Bino bokanisi ke mama Lor Mbongo wana akendaka ba biloko ba $500. Akendaka na biloko ba $500 te. Babiso o tolamukaka na tongo comme moi personnellement na salaka. Au-delà ya osala ba émission sur YouTube. Nazalaka na musala na lamukaka tongo na ke musala parce que na yebike fin du mois na ofutama. Siko bango basalaka bazalaka na musala te. Donc moyen ba futama na fin du mois ezate pe ekotikala kozala te. C'est raison pour laquelle bande konanga kandere boyebi baza obligé ya musala nyonso déplacement nyonso bakosala il faut ba futama. Donc soki yo oza na posa ya kobengisaka bango ezala tekeno ataka ndenge toza boye pasteur akufi ya mboka na biso o musicien kingandi akufi à moins que soki bango moko batali ke musicien oyo il faut na sala descente na kende mais ya koloba keno ala mukaka boye à l'occasion des liens yewana non parce que papa na biso ya famille akufi noko na biso akufi to bengisa sœur Eunice to futa ye $100 oya ya koyemba ofele biloko ofele zalaka. Eh bande bonanga totika frère sœur na biso Eunice avanda biso ba congolais er mosusu to exagéraka to mitiaka na place baninga mosusu te biso la ba congolais la plupart des temps totalaka plutôt ka oya biso totalaka ka ba intérêt ya biso moko me ya batu mosusu totalaka ngo te ce qui est marrant eza penza bien te la famille en tout cas na sengi kana batu o nyonso ba o juger la servante de Dieu qui non asalaki mabe totika sœur oyo na moni nga personnellement na omona nanga mabe oyo sœur Eunice asalite mabe ata moko na omona ngote asengi mbongo eza musala ka ndenge biso nyonso tokendaka na misala tozo s'attendre na ba salaire na fin du mois c'est de la même façon yepe soki ake koyemba azo s'attendre ke batu il faut ba futa ye pour kayemba eza musala. Eza bongo eza te ke non parce que yembelaka nzambe il faut bando yemba ka ofele aolia ndenge nini akolata ndenge nini ka babiso oyo soki sœur Eunice akomi kolata bilata lata toya kofinga soki babwakeli sœur Eunice biloko libanda tokoya koseka ye awa sikoyo soki opportunité ya kosala monani ya kozwa mbongo na ye botika azwa